site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbisi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya komone la sexy Yena maseza mazi kleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. Bonsoir nos fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission L'Envie de parler. C'est une émission toujours présentée par votre simple servante Gloria Olangi, une américaine père de Congo. On m'appelle une américaine père de Congo parce que je ne suis pas Jean-Dys disait. Je suis à Kinshasa dans la commune de Bandalunga. Mais avant de commencer, je souhaite joyeux anniversaire à mon caméraman Mika. Mika Babi Mobala Pembe qui fait toujours son anniversaire un an de plus. Zambazo Batefo dit merci Nanzambe Labiso. Sans oublier encore, félicitations à notre fils, Joël Sita Babi, a eu diplôme na mécanique auto na Suisse, na mboka Jani Sita Nchungam pour tout monter manita Sita Moninga Rex Poluku. Signifie que c'est le fils aîné de Jani Sita Nchungam pour tout na maman Anita. Bah prêtre et félicitations à vous pour notre enfant qui est à l'université. C'était pas facile. Avant de commencer, je vais s'ouvrir la Bible. Ah oui, la Bible, mais c'est moi Miradjabou. Moi Miradjabou Babi, le tout puissant moi Miradjabou Babi, leader il y a Kenya. Moi Miradjabou Babi, tout bien à Nzambe. Pour exemple, moi Miradjabou, le tout puissant LTP, tout puissant moi Miradjabou, agence de location de voitures. C'est parti, on se retrouve juste après la Bible, mais c'est moi Miradjabou. Adamo, on est ensemble. Indi tozo la kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi tozo na biso ba sponsor tozo sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Miradjabou moi mi caps donc on a ibisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na ibisi no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Miradjabou tous les congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit okuta là na moi Mika. Allez-y comprendre que Gloria reçoit pour vous Anya Star, oyo déjà vous voyez que banda papa on a pensé qui parcours naie abe baraté quand bon mona qui azara bon n'a pas changé tout bien ravi quoi Anya Star comment vous allez Boni malam maman et moi dit d'abord na bana porte bazolando ba mono kala o batuna ana kenda wapi bonsoir na bana poto ezaka bana poto ya kinte le monde entier tout bana ba po batala biso trop OK bonsoir bana poto bana bisikanya surtout Anya Star ye obo bandeko luka Anya Star tout cela non tout ba Anya après avoir être chez Papa Wemba Anya Star image moi Igo mon compte na podium après être Igo Anya BCBG tout rano loro Anya BCBG le boss après chez Igo non c'est pas papa mba BCBG après Igo ko papa jibo betara loro mo bo ba keza yo ba so izava mayo loro yemba na nzembo wana ngala yemba ngate mbelo mo bien bo bosa ntutune olobelo mo zela na bosani ezala nini so vocalement check la fin du pays bon il est Bobinadama personne peut le séparer avec ses fans papa chéri bon il est Bobinadama check allez-y comprendre ça Anya Star vraiment yo bozo tunai Anya après papa chéri maison mère Anya longa maison mère pour Anya na longa maison mère pour na vanda na réfléchir ni na koka osala yanga moko siko
On réfléchit, bando longwana anya balate loroté, on réfléchit karati lelo. Ce que vie privée n'est pas pendant le bel trotte. Entre parenthèses, les vie privée n'est to kanga ngo. Le ming anya danse. Pourquoi on a poto qui sont déjà Anya danse déjà pourquoi Anya au boy kozala boy ya ba les ozalinga la kozala boy ya ba groupe ozalaki olingi lelo comme na le roi professeur ya danse. Nanina comme professeur à danse parce que na salle déjà ba épreuve belé na ba groupe wana oyo batu ba mona ba sepela pe donc na ba kité au lieu que na mitali pété na bima kama selon ndenge zokende au lieu que na vendre na zala kana ba orchestre batu na préféré na vendre non na kansani na koko sala pour aider ba fille pour la bando tala hermo tala tellement oh fille moko ba viola ki boy oh fille moko ba sala ki boy oh donc aux autres la ba habillement ba fille aux autres la façon ma fille mususu bazoko se comporter na habiter pourquoi pas na meka encadrer ba fille wana pour na ninité même ba o batenga maki pourquoi pas komeka kozongisa bango na nzela kopesa bango moi métier moko boye basala o ekoki ko permettre bango bazala pe na eloko kolia bazala pe na makoki ya kofuta ndaku bazala pe na makoki ya kosunga baye na bango pona ninte ani okanisi rosimba po abino tango boyaka boyaka ba moto moko boye ba yo ba Jiline nyonyo adunda nyonso ba msuta bosa ba ko ba kisika poto ba succès bona we na quartier la tête omoni ba BBC ka to moni ba patience to moni ba BBC to moni to a quartier latin complet na maison mère to moni yo lisusu linda to moni automatique to moni bino nyonso na bobundi ozo simta suka kuto a vivre na moto na meza ki cuisse de poulet tu es sûr que bano bino former simba nde bino simba tenga na ebi ke simba pona na mona nzambe et puis na ndenga na zo memela masolo oyo na memela na ndenga ba aventure te donc bato baza sima na nga ba sala ba jeter donc ceux qui ba j'ai ba aventure na ngala sala ngota msukala ndinga simba na ngopeta mso ndinga za rabo na zo ki vraiment tant na ngai ya koluka ko sala bijou na ngai pour na ko sala le remonter na sala ceux qui angité na bité fona sala penza ko mobondo penza ya coller penza kangi kingo penza donc na yebi ke simba mutu mwanga na tuno abana tuno question suko baninga no tu bobana na maison mère ndambo quartier latin na BCB Jaming ba se retrouver na poto mais anatika na kin po ani po linga no poto te po kenda ti be États-Unis teza po na linga poto te na linga poto mais na linga nde ko vanda na poto te na sepela mingi na ke poto na zongi na ke poto na zongi na linga te nde nazala na musala moko ke na rosala kana yebi ke koti la ngambongo bisika nyosto na ozala les yango wana génération après Batania ba anya pardon génération après oui ba génération esimana to longola kuste pour la génération comme avec le roi ya bin pour binagine tina suka te na bina nete na maison marto bina kuste pas non na te bina nete déjà kendaki ah oui mo ebie oui na ebie na mona kae do mona kae oui na mona kae na musane ndele na maison mère ya longa pe déjà ah na ebete ndo mo ange wana ndo mona après yo to yo na bosanta roi David ndo boko déjà longwe non nazalaki tango roi David azoboka nazalaki mais tango roi David atikala na voyage onga na yaki yawe atikala na voyage onga na yaki kono mona plus de pour la bina o monika méritant o bina ko na c'est ce que ça style na ya robinela donc yé mutoyeba bino skobo na ba style ba Zimbabwe o yebiska za lelo Zimbabwe oui na yebike Zimbabwe za kana matonge là ils ont ma papa wemba to beto entre parenthèses kala matonge na yebike vie na air monto kuta na relation ana papa wemba eza bien relation papa chéri kitoko bango nyos on est-ce que bat ba dases bo bandumba na yebite tamsu époque kala bazala bon donc ngande na une époque ya ba fifi déjà ba kenda ba Mirai son âme repose un peu bango basala raté mais na on époque nga onga bazalaki na yebi ke ba danseuse bazaba ndumba te qu'ils ont fort nga na yebi ke net nga na yebi ke na moi ça papa chéri nda comme ça enfant chéri yo moi ça igo mokonda mema ki poto embala moko yo moi ça kofi te wana bazaba papa na ngamba lokutanga kuna na kofi kutu na bina epa na ete donc ma solo Sandra Line boyela papa chéri te to wela papa chéri ndeni
towelela ndenge nini mpenza papa bato tokende kowelela ye bandi ndenge nini ezalaka te wala nde basolo barimere ya bato yango mondi barimere mosusu eza makambo kolandaka te ebisika Linda koma lelo Sandra Lina namonake na tele na kisi njora tosolola ere mo na telefone ya ndeni ona na Lubumbashi. Bonne chance car na bonne chance Sandra Lina babote sikazana barombo pa kisinzora bonne chance sikozali po kala ye pa comme chanteuse félicitations yo ndo bulondo to yemba te nga penza kota ko yemba na tikeli ngo ba Sandra Lina na tikeli ba Patience Bembo na tikeli bango kota ba Laurette la père oui na tikeli bango po mutu nzamba ptia na mokili na dona ye mutu nzamba pesa mutu na mokili oyo dona ye donc nga soki ba pesa nga do ya robina ka kataka luketo na kende suko yemba ka liso monte ke simba te mais te pe mate na ko meka na nga pe na meki na nga pe simbi mais na lingi ndete na sale loko o nzamba pesa nga ite na lingi nde ko sale loko nzamba pesa nga ite mais soki eza peke ta mususu pe na kati robina pe ta mususu donc pe ya koyemba ezali na ko meka ka ta mususu mona pe vango yango moko fungwa mais là on en est simba tu simba yango simba ki pona zaki pembe na papa chéri non alexenga ke non place ya fo yemba ngo boy oyemba boy parce que to yemba pe tu donner to répéter to sala répétition te to yekola pe ngote ba yebisi biso kaka bon nzemba ngo boy oyo vocal oyo mutu meka moi ba vocal na ye to meki pe to ke to sala simba bana nzambe est-ce que Ania au profiter dans succès aux alarmes na ba bien matériel na profiter na ba relation na profiter na koyeba na oyo na 1+ o babakisa na vie na ngai parce que si soki lelo na sa Ania Star oyo akomi Ania Danse eza aussi grâce à ba leader wana na ndenge na leka epa na bango c'est grâce à eux aussi donc ba contribuer na carrière na ngai na koyeba na ngai donc souvenir à kitoko on tikala nango mingi pe ba relation on a garda na bango nde na sepelara ya mabeo le zone groupe carte papa Wemba ya Koffi Olomide pe ya Wera souvenir à mabeo banga na robina souk na ba groupe abatute place news tout mabe ezanga raté donc souhaite lobi que mabe ezala kito biezate tokosi mais na préférer mingi ko lobi la bolamu o basala ngai donc mabe ezali sikaniyo surtout na rolo bila mabe na bango te po mutu ngape na zaki na mabe na ngao na sala bango peta musupe basala nga mabe donc eza ko tuti na robeta ngote mais bolamu mingi o basala nga merci na bango na JB Piana na papa Wemba merci na Wera Son na ndenge basala ke nazala Ania Star na zongi non sima ba 15 ans passé maman na bino azwayo ayotika yo papa Wemba tina TV to mona mais yo komi ko luka poni to lingi ba maman na ba rotika pe bana na ba on ba ngina rotika papa Wemba mère na bina zoti na pale ono moi mukie aretiko ti na matonge papa Wemba na couloir de nkoko et ça nga kutu bien makasi donc il soit penza ba maman nyonso tu na sengi na bino parce que Rosalelo ko mora bien pour na bana na bino o moni ngai ti maman na nga zwanga akende rotika nga pa mona ki moi na akomi ki ma classe habité au lieu ki ma classe na yeba te mona mkomso ya obunga nga na ndako donc malamu nga moko na kende kotika lokola yeba ki pe Lambert ka yeba ki pe azaki pe muto bien bazaki na ba relation na sera ba chemi yetu je crois donc ayeba ka ba serveur na habité nga mona kende kotika mwana nanga na repesa condition na ngai kuna na esika na zo kende kotika mwana po mwana nanga zala bien encadré donc ndia me makanga ye moko ayebisi non Lambert na yeko tikela au mwana mais en condition que mwana nanga kendaka classe nga na pesi yo charge que yo encadré mais akendaka classe po to lingita kata classe te a continuer classe mais to lingi pété que to serré trop pour atika pe classe te donc ba pesa kinga penda ba kenda ko tika ngai na sala musala o nga na lingaki mais na continuer classe na ndenge pe na bande ko continuer ba classe na ngati tango singa ki pe to voyager tout ana ndiro comme ça papa Wemba trop mobosa na lambe moto a plus a formant na ba papa Wemba à l'accès densité ya ba mera Ania Star même ta format bino nyo cesara lambe nzo botanga ka ete bo misara komba papa Wemba po asabi mabe ou bien po azaki mutu mabe auto formateur ya danse te yena ko bosa nete po aza papa nanga à part non makambo ya musique to ça déjà na lien familier moko na ye
donc aza vraiment papa na kobosana ete ye moto asalaki nga nazala ye moto encadra nga ye moto akomisa ngai akolisi ngai azwaka nga mwana moke akolisi ngai donc mpo nakoma oyo naza lelo nazala mpe na bavaleur oyo naza nango eza pamba te nabetama fimbu na ndenge ya moke te epa na ye nabetama fimbu ko na ndenge ya moke te nayebisa bino donc okanisa te ti nazalaka boye nazalaka sa mosusu calme mwa moke papa baninga ti omoni nazala bato mpe barespectaka nga parce que natengamaka te mpe na ye mosala yango ya danse natengamaki te ntango bamonika oningi otengama fimbu ko ozongi tout droit yo moko donc moyo otengama eza te yango tosengi mpenza baparent batinda bana na bango moko baya na ane ya danse tokoencadre bana na bango kitoko bien donc soki tomonika aza mbuma kopola mama bayi kende kosalela mosala yango sokipolengo loba nini na mobulu to na bilingalinga te bambuma kopola eza na bandenge ebele mosusu aza ta mosusu aza songisongi mosusu aza epanza makita mosusu akozala mpe na motema mabe moninga mosusu azobina na ye kitoko azosala mosala bien akotisi motema mabe omoni yosengi diplôme te yosengi na diplôme te diplôme ya nini na diplôme d'état yosengi te même soki baza na badiplôme biso tozokoencadre et puis toza mpe na groupe na biso na école de danse mpe oyo eza mopanzi oyo totravaillaka na bango na baconcert na bafestival na bacontrat oyo tozwizwi mikolo oyo ye ya angola toza mpe na koto mosusu ya wana mais toza mpe na ane ya danse oyo ezokoencadre bafille ya kolakisa bango kobina akoki oyo ayekoli kobina afuti instruction na ye afuti obengi no bato yo sur miso futisa bango susu non oyo biso tokoyamba oyo bakoya nanu bato ya liboso bango mutu baza na chance mingi sikoyo yo oyebisaka neti mare moko ya 40 ans alingi ayekoyekola danse na bamama 40 mpe oui est-ce que ekozala ofele parce que wana eza tozobimisa énergie na ndenge ya moke te oyo tozo-encadre oyo tozo-aide ke un jour mpe baperce baavance na mosala oyo na métier oyo esuka kaka na baorchestre te esuka mpe awa te ekende liboso un jour mpe baania danse bima ebele donc bango tofutisa bango te mais soki neti obie papa moko boye amoni ya kovanda ndako trop asalaka na sport abite nakende na nga na ane ya danse nabinaka nayekolaka danse mpo etia ye mwasi papa na bakoko na bapapa na bamama na bayaya na bakoko wana soki ayokwelelo sika danse mona salle de fête non akoya te parce que toyebi bateknike obina makasi non ebongo yo ngala okopesa mama boto ya 50 vraiment napesi baphysique moko omatisa likolo sala boye ekende ezonga te toyebi baoyo tokopesa bango mpo aider bango bagarde taille bagarde nzoto parce que danse eza physique ya nzoto mobimba donc eza vraiment sport moko ya nzoto mobimba okosala no nakendaka salle de sport nasalaka gym et tout danse nakobenga yango eza lokola natation soki ozosala natation donc ubi ozosala corde kozala nokuti na posa te osala domino osala soki nini onakima lisusu mbaku te donc soki osalaka corde vanda noka na corde ezotravaille yo nzoto mobimba soki osalaka natation nzoto eloko eza lolenge moko na danse soki osalaka danse eza physique ezotravaille nzoto mobimba tina kati na libanda merci Didier Kabongo grand frère ensemble tanya anya yote olobaki anya star omoni ana star yo ana naeba ko garder taille na bando banda ti lelo anya araboye eza nini secret anya eza nini na ema munene secret na ngezali na lala mingi na melaka bière mingi te déjà bière pe na melaka ngo penza te na meka moi whisky po tala moi ba graisse pe ezala air mo bona peu trop na liara mingi te na liara nde na retard bon c'était là entre parenthèses relation na sukolo na papa greffe et comme le moi ndenge mabe to ba yo mo ba no veto papa greffe bona relation nini fiancé grand frère camarade mystique donc c'est ba manager baba la baba ngana yebi te ngana tout ninde na bango ba te fait comment ba mtu mabim et comment bona te ba mtabi manager na nganzo rande aza deuxième manager donc manager na ndenga bulo na ndenga lisusu na yeba pala yo ngana yebi te la pesikara question ba batuna kila te au moins tina poni papa griffe parce que ngana za mwasi na yebi mitema mibali ndenge sala
pour na elengi mabe te. Là je confirme maman. Nzambe penza kelanga pe moi bien. Kelanga bien ko. Nayebi te soki mabe eza wapi. Donc tina poni papa griffe parce que nayebi déjà za mutu moko a respectaka nga, a considérer nga makasi aza nanu fanatique na nga numéro 1 alinga nga mingi. Papa ngati ya bundane dingo boko bunda ejo na mbongo yi. Bunda te, il faut pas kozaka lokoso. Lokoso nde mutu bundisaka batu nde bebisaka. Et puis soko ki na makambu ya musala, soyo bokomi kokotisa bolingo nde esike pandaka. Donc ngana papa griffe to sa mwasi na mobilité. Toza na bolingo taza manager na ngai point barre. Et loko mususu a plus ya likolo ezate. Donc viens na nga manager na ngai. Bon, celle-là, le roi Nathalie Makom, son manager mobile, il a enregistré à Tambolo. Mobile, il a enregistré pour Nika Mobile, à battre un manager. Na poni mobile à battre. Na zu ya za manager na nga parce que za mayele, parce que za na babula bien. Antongelo chaussure. Te nga ba chaussure ya na ngoza na ona parler belé. Po aza na babulu nda bien. Aza pe na bolingo, ke eloko na sali asunga nga kende liboso. Donc parce que na cause la kanga mo mwana mwasi na masolo te. Donc na ko ke na rolukara ba makambu nga mo mwana mwasi na kotara ba porte ya ba mibali te po to yebi ke mibali ezala makambe belé. O ya masolo mususu a oninga lekiso na masolo mususu. Donc na ndenge siko comportement na nga na ndenge na ngai ndenge na vivre ka. Na olinga ngote o mona ke panza masolo. Yero na lukaki mwana mobali moko azala pembeni na nga o ya responsable. O ya se respectera o azo respectenga. Oh, il faut respecter le contrat on a été aux anangos. Ce n'est contrat combien d'années? Tu as un contrat na papa griffe. Tu as un contrat na papa griffe. Tu as qui contrat parce que na linga vraiment que des mingi musala. Parce que na minute au monde na danse, mi bali trop ma bé et bomara. Donc na minute makanis nanga âme corps âme esprit nangai et ça ne loko o na sali ania danse. Donc vraiment mobali soki nini balimbisa ngai eza na peut-être mupandi pour na ozala pe na babaye mais pour te babaye te parce que nazala besoin na la concentrer na corps et âme esprit il faut na la concentrer donc si on a sangisi mibali na musala et simbate donc e katana na nzele lokongo donc pour kende liboso ezala bijou ya Congo. Un jour, boyoka ke Ania danse qui ko beta na États-Unis, Ania danse ke na festival moko boye na Espagne. Baye balobaka munoko mususu mais Ania danse zo beta kuna. Ezo beta bisika na Bangola ba partout bisika nyoso tout. Donc il faut vraiment discipline oyo na tieza yango wana. Bosso za ki to tion en retard. Na sala nango de prix kala. Yango moni pe batu ba respectanga. Poso ezala ka to ngoro yo ka basanga mabe o balobaka ke ba danseuse wana boye ninga ezala pe ponanga. Na sambela mingi. Et puis na sepelaka mingi po kombo nange kenda na ndenge ya mabete et kenda pe na sango mabete. Donc yango moni pe na zali ona zali. Kombo le kenda na sango mabete na loba. Soko yebi. Ya Didi Kinwani. Te maman moni il faut pas na éviter batu poni ba zo ba vie privée batu ba. Ba bi ozo 200,000, melo te 200,000 na lopango. Et bon soko 200,000 so za nonka muta sepela ki ka ndengo binaki. Donc mutsoko bini mona Sandra Lina te amona Linda ya Kakol ta mona ki Giselle ta mona ka Anya. Ya bisanga pe ndenge ozoloba bien boye ozoloba bien mutu sko ayaka bele moi 50,000. Ki ba loba. Donc il faut ka moi ka asimbari litama. O mona kutu. Te viens na Didi Kino na zambali mabete. Azape mutu pamba pete. Te mabali mabete ki toko Te o aza vrai Joe. Aza penza donc vrai Joe penza. Aza mbali mabete pe aza muta pamba te. Donc soki ezalaki bon na obomba ngote na oloba na obomba poani. Est-ce que katana liboko bien ndenge ni mystique te? Ezaka photo secret, ezaka to ambiance émission le ambiance. Te eza ba rumeur kaka batu balobaka, na ko kotaka ba rumeur batu te na ko kotaka ba masolo o mutu alinga beta te. Donc mutu nyoso alinga beta lisolo na ndenge na aza libre robeta. Ata lobi ke o na première dame asa libre o na komi na bali soki président asa libre libre mama ya koloba o ya kanisa sepeli koloba mais o nga na yebi ke tant que nga na yebi ke za nango bongo te donc pardon Anya après yo
badanseuse nomona babina bien makasi otabe petit to vraiment ça va to barobunda pe bitumba mon États-Unis otindi bando teka bobite bitumba mon bobatie yo au classé bango bite na pono poni bango bipo ba ça esenga Congo to royeba bango après babino lokwa to longo de couche pour les poyer pe aromane tantôt plutôt te ba ba sima o bazo bina tilo na ba groupe onye musique maison mère na BCBG chez Papa Wemba et pas comment ça peut ba faire ba fali oyo yebi Bazate, na monite bazate. Bazate. Na maison tout le monde a annoncé ça ba danseuse. Na yebi bangote. Après bino ba danseuse te. Te après biso na yebi ba danseuse c'était parce que nazaki trop concentré na bakamusu. Yo la TV, on a TV pas noté. Naza na TV mais nazaki concentré na makamusu. Clip bimi mikolo fala bimi si ba faire ba biso moné loroté. Na koto ya danse na monite parce que bazobina ka normal ndenge ba monsieur bazobina ndenge bango pe bazobina ndenge biso to banda te so ozaki na ba image moteur donc jamais ngana ko bina ndenge mubala azobina c'est que na komi pe mubali puis bazobina be bana ba wuti Afrique bazobina ndenge oui to banda bina ndenge mo mena ndenge moko te tozobina ba pa moko men ndenge moko te donc musicien ko otiane boye mais biso penda il faut kita penda otia penda sentir que moi sinde mutazobina mais oh elle lo bazobina neti bango peka ba musicien on est comme zoua parce que bino bosili déjà tezazuwa kali combo ezazuwa te tikali combo te pour nazana makamunyo surtout na yebi ke danse ezali ezazuwa fala mais danse poto ka obi ba bina te lo ka mibali ba danse poto moko nan oui ba danse mais wana na yebi ke akena na ndenge na e petite sœur non peut-être y pas bobina te non na yebi ke petite sœur na ngai musala yebi ko bina abina ka kitoko neti na yebi te soki aza danse subi aza kaka Yamado film ko ba bina Yamado non ya mukebo a danseuse aza danseuse te na yebi te pona mona ke ka tellement ba bazake bele ba fipe bele na ka se ka ndeza la ba juge ba fia na yeba te aza danseuse abina bien te pona mona te mais abina ki bien elle est libre de parler ce qu'elle veut abina bien te maman abina ki bien pona mona ke ka na Yamado donc na sepela ndenga abina ki sikondi bozara ne bandel na bino wana danseuse ni marka yo vino mobimba so monio okitara vraiment respect avant babino baleso bazara avant bino danseuse a marqué ngai na kobina na façon ya vivre na bato eza Monica atika biso po akufa ngo lobi te po akufa te Monica Céleste même soko tuni danseuse nyonso oyo a travailler na ye oyo azala pembeni na ye akoyebisa que Monica vraiment bando yebo bino ba ya bazara vayo yebi bango te ba fifi Rosette pe na bando linga Rosette na bando sepela mingi na Rosette Monica bine ezo ko jouer ba maramunyo surtout ko seka sourire donc bien ko se sentir yo moko se sentir bien et jouer à makasi ngana zala penda so Monica zo bino moni penda ke na surtout tant que bina moko au vendre zo sepela yo moko zo se préparer déjà donc nga penda tant na kota tourna nga awa donc il faut la salle loko la salle penda numéro au moni donc abanda bina bien parce que ce qui muto ayebi ko bina ata ce que za danseuse muto na yebi bina faut sepela au vendre penda yo moko donc au vendre zo tala mais zo bina yo moko nanu tourne te mozo bina déjà zo sepela déjà et ça la bien wana BCBG na quartier la télé déjà ndo sepela ne pe na génération na bino na génération na bino ka ko no bina pe na kitoko na makambo belé lobi ka vérité na normal te ma bete so ya lekenga na bina na koloba na kitoko na bina bien siko na koloba te ke po nga mutu lekenga na bina zate parce que mutu mutabina na ndenge na ya bina ka na façon na ye donc ba o ba bande ko bina bien na quartier la télé na bando sepela na BBC BBC oui BBC na bando sepela na kobina ne poye pa bando bina kitoko BBC et puis esilie BBC crée a bando bina bien na maison mère yo yaki bato bagi bebe ça va quoi yango na otala te na okanisa siko na lukana Linda okutaki Gisèle Yamamoto bango na maison mère on a kutaka babanda obina bien oui BBC oui bien okuta BBC dana uto lobele na bilo na longo libango babanda obina bien donc so tuninga bango na lobaka babanda obina bien po baza bato na travailler na bango bato na zaki pemena bango na sepelo tunanga bato o na travailler na bango te travailler na bango parce que bango na lobela bango ka bien plus de poulet abina bien abanda ka obina bien je crois mondongo kwa kima leo napota kimara sakaraba kimara ti lelo
Ça garabit il est là qui marara. En plus sur telle peine en réalité, tu n'as pas tout qui marandeni. Est-ce que tu calis? Okima. Eza okima. Elle okinga za même mutasepeni na tikali na ngai suko. BBC qui m'a la boutique. Ouh. Okima. Ya solo. Na ebite suko nga suko okima ona ebite ponga la kasaka bakendaka. Donc c'est président ba bengi nga okay ba moko. Ya okima. Te na ebite pono na kima te mo na yebeza te ponga penda na senga. Longwa kaka. Ngala longwa na so na CV. Ngala longwa na ngai se na monike na longwa na ngai se na moni peke na donc na sala penza liberté na ngai so na monike de na bini na pe mingi na pe na ngananu la pe mi na ngai za teti te na za teti te na za discipline makasi ta discipline makasi na za respect bayebi to sai to lwa to longo na via musique to te ba ani alinga rolia nini alinga zande nini ngana linga rolia mingi pondu. Donc, pour nous, ce balambi, on est dans un modèle union surtout, du 1er au 30. Il y a pas mal. Il faut moi l'européen. Le roi ni loso fufu kwanga. Neti loso na linga kwanga fufu penza mingite. Aneze colonie. Yo za soko mpa jibo mo lu ba ba bandu ndo pas ko comme le. Tena mutabandu. Twande wapangi na moni ya wera sa yango ponaka wera na Zenith. Te yo kama kambolo batenga la Zenith na za wera tena la seigneur. Seigneur. Na mutabandu ka. Na mutabandu na robo ya mboka na ngate mama ta yo moko. Voilà. Mutabandu ndo batabandu ndo baza mabe ya kitoko siko penza bo. Ba za raba mikuse. Te na za mulaiti. Ayo mulengano na za mulaiti. Oh tala papa. Ngale na za mulaiti. C'est l'ambiance hein. Mutabandu na kitoko penza yeo. Mais na za 50-50 na mungala Équateur. Mungala ya Lisala na ngombe Lisala 50 et puis na za Musuku 50. Ça va 25-25. 50-50. Ayo Musuku. OK. Musuku. Nous sommes arrivés à notre rubrique l'invité prend la place de présentateur. Allez-y comprendre c'était là. Anya Star Seigneur. Vous comprenez vous on est dans la ra on a changé te va ba miketi lelo. Anya so yaki mto yambenga na plateau. Ozaki journaliste mto yambinga. Osimbi micro poser une question. Mon question ningo posenga. C'est même micro posenga. Ta caméra. Mopanga. Tena okanisa. Tena il faut nga pena lukila bino bord ba bord na bino pe oya bino pe zali. Poni ba journaliste bazala bandumba. Ba journaliste ba bandumba. Poni. Bibi chose na bandumba. Kasi batu mutu balo bakangate. Ngwanga na chose na ndumba te. Ogandumba te. Jamais na ndumba. Ya solo. Toi na ça parcours to luka vie. Au moins ils allons normal. Te na yebi ki ba journaliste bazala bandumba te. Omoni so mutu ayebani batu balo ba makambo bele pona bango. Koyeba na ndeza ngambo to mema. Parce que ba omono ta mususu vandi na vie morobo. Lobi ba mono vandi na vie mususu. Ba mono vandi mususu na serre mususu na vie mususu. Mais ba yebite bazala bango kaka ba vie ba yepo ba soutenir yo. Si ko to ba mona ba couleur ba mona ka net a change ka njoka ti mibali na yo te. Mibala batu. Elle aura mobile na voiture, ana 40 voitures ça la bateau. Siko utala siko atayo moko. Bolo ba kyakenda ko defa. Te balbani te mona za mibale belé ba voiture ba ya ba range ba mais ça mutu moko. Ezaka ya solo, ezaka nka mutu moko. Donc na sepeli ndo ya mbinga. Et moi dire vraiment la pote ba Orlando partout dans le monde hein. Moi dire ça karaba la pote. Par rapport à Anya Star, Anya danse, groupe Nabino et danse, code de danse. Oye copé ça ba danseuse valeur. Oye copé ça ba fille valeur pe kozongi ça ba fille mususu na nzela to kosunga pe batu bazala na misala eza entreprise munene o tozo créer oyo déjà to créer ezali donc eza penza ke osali musala penza ba imisi penza pochi ozui pa kolamina yo auto sala pe oya yo makambo donc na pesi na no merci na maman na biso ya mbinga na sepene mingi Gloria et merci na cameraman na biso azo filmer za liboso bon anniversaire na pe na pesi et puis na sengi ka ba soutien ya bana poto ba soutien ya bana Angola ba soutien ya ba maman ya ba papa ya ba yaya ya ba tantine ya ba tonton ya ba jeune fille bo soutenir ngai toza na besoin ba soutien na bino pourquoi pas botinde na biso pe ata ba teni. Pourquoi pas botine de la biso pe ata
ata mwa mafuta pe ba ndeko na biso ba pakoli pe et osala biso bien. Pourquoi pas bolukela biso ata ba festival ata ba invitation botindela biso et ça la biso bien na ba conseil pe osala biso bien. Numéro na biso eza 081 90 70 290 081 90 70 290. Oyo nyonso to aninga zwa Ania Danse, oyo nyonso to aninga zwa biso abenga na numéro wana arozwa biso. Siège na biso ezali na Oshwe 46 na EKM chez Philo. Donc Oshwe 46 na EKM chez Philo na direction ya Kasavu tozali wana. Na sepeli mingi na pesi mbote na papa chéri na Werason papa Wemba na sengi pe ba soutien na bango erosunga ngai mwana na bango oya salela bango musala lelo asali borne yemoko leader so ebo soutenir nga na kosepela na sengi soutien ya Didi Kinwani ya Bolder Kuyena na Angola bato Angola nyonso tu o na tangi kombo na ba o na tangi kombo te mama Monique na sengi ba soutien na bino. Maman Monique na Luanda et salanga bien na sengi soutien ya maman Chantal Muzito, pourquoi pas la première dame et maman Olive parce que yé a soutien na quand yanan ma première dame na biso na Goma bon anniversaire na première dame na biso na sengi soutien à première dame na biso parce que so ya tie maboko ne loko et kende liboso ba ko respecter ba maman ba ko respecter ba fille ba ko respecter basi moi ça ko ma respecter ma kasi parce que nga penza na tie rigueur na osakana te donc tango na Ania Danse ko louer bana batu ba salelo musala oningo sala ba aventure moni pe ke mando ki pe bimi donc papa na batu tozo benga bango poto ya koteka bango te tozo benga bango poto ya ko bebisa ba vie na bango te ba avenir na bango te tozo benga bango poto pesa bango to la bango musala to pesa bango chance ba se retrouver un jour na vie na bango un jour pourquoi pas même à Bali mobile na ye bana ne bazotala mama sala boye tala ba diplôme mama zanango tala ba trophée mama zanango na musala ni na sala mama biloko boya bien boye nini car na robina o merci Ania moi question moi sur de déjà trophée trophée na soit déjà ba diplôme ebele trophée na soit ata trophée moi mérite ya mboka libanda na soit ba diplôme Ania parola mafutani na parola makari. OK. Merci beaucoup, c'était la Gloriolang avec Ania Star. Ania Star, c'était la Ania, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Partout dans le monde, Loris la Congolia, Loris Babaye, Ania, merci vraiment, merci, bonne chance. On est ensemble, merci. Merci à Loris la Congolia, la première dame, maman Loris, on est ensemble. Pourquoi pas? Janisita Chungam Poutumo, Temanita Sita Moninga, ya Rax Poulouk, na Suisse, prêtre. Félicitations à notre fils Joël Sita, baby diplômé na autodidacte na Suisse. Merci à toi, merci à Didier Kabongo. Mutambonga moningo to Didier Kabongo on est ensemble Waterloo Mokonza Italie. Merci à grand frère Ale Django le roi de Chicago. Belle dose effectivement la blé. Moi Mira le tout puissant. Pourquoi pas, Babi, Papi Boto, Adamo. Je vous aime beaucoup, on se retrouve prochainement avec Papa Griff. Et pourquoi pas aussi si Redi Amissi ou bien Evo Loco, c'est votre demande. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde. Joyeux anniversaire, Maman Olive. Bye bye, à la prochaine. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon grâce mbisi la sexy bato baloba ki mingi pona grâce studio NC bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Riches Kame ya komone la sexy yena maseza mwazi kleda mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique